C'est logique na mutu oyo azali vraiment sérieux ya kozwa ba information à temps réel parce que sans kozwa ba information oza mutu oyo azana bon moyité mbote Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout la confiance et fidélité au pesa kabiso mbonda ekolo à travers magazine auto pesa ba information ya solo. Si quand on fait l'édition sur Mokolelo, on raconte au chef de l'État, Azala Kina, officier supérieur armé peut atteindre si bango mission au Ségué Bazalango, dans le cadre de Moussala na bango. Image peu commentaire. Ndeko ya Congo, kaka ndenge boza koyoka fafa militaire oyo eza kobeta na système wana yango ndeke esalaki ke mokozi ya mboka chef de l'État Félix Tshisekedi akota la chapiteau ya cité de l'Union africaine. Bondi melanga ike ba généraux na ba officiers ndenge na ndenge bazalaki wana ebele pour la répondre présent na invitation oyo ya le commandant suprême Wapesa kibango na cadre bamela baliamo eloko pe mingi na occasion wana esalaki ke le général Ekenge a rappelé ba soldats engagement oyo esengeli bazala nango la conserver avec loyauté la patrie paix pour protéger population ndenge kaka serment la bango ezali officiers généraux supérieurs subalternes sous-officiers caporaux soldats et matelots saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Acte ya renouvellement oyo engagement na kati ya armée esalike mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi a rassuré bango la confiance pe koyebisa bango mission oyo esengeli bazala na yango. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Esali kitoko bondi melanga ike basoldat pelanga muna bango lokola baza redevable vis-à-vis la population barasire bokozi mboka ke bakoteka jamais mboka kale balobake de jamais trahir le Congo atako baeli bango ba corruption ndenge na ndenge pe bakotika kaka a politique po basa musalamo kitoko ndenge kaka ezalaka bisombo da ekolo tofuli mokozi mboka na ba militaire ya Congo mokako swape tobeteli bango kaka mbonda. Boyebake le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Ambaki délégation ya chinois pe atalisi bango ndenge nini esengeli basala misala ya qualité en la République démocratique du Congo. Image pe commentaire.
nous a donné aussi les recommandations, comme ce qu'on vient de dire, et puis ça nous donne plus de confiance, plus de force, ça nous renforce notre décision de continuer le développement de notre travaux ici au Congo, et on va continuer à travailler premièrement pour réaliser les travaux à haute qualité, et deuxièmement à assumer activement les responsabilités sociales, et aussi pour former plus des ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui peuvent c'est-à-dire concernant les travaux publics. Et on a aussi maintenant la confiance pourra bien installé ici au pays. Les politiciens misusu baza kosenga na CENI a invalidé Martin Fayulu na liste ya candidat président pour le regroupement politique oyo a postulé Lamuka Fayulu ezalaka te. Image pe commentaire. Mwana Congo boye bake nangonga oyo CENI azako bongama pour la publier liste provisoire ya candidat retenu na élection présidentielle ya décembre 2023. Mingi ba commis déjà kobetisa mbonda pour la koluka topé pour la exiger invalidation ya candidature ya Martin Fayulu. Bazako accusé que a postulé sous la belle ya Lamuka Fayulu. Or regroupement politique oyo ezalaka nango te selon ba réalité oyo ba politicien misusu bazako loba. Nanga monaye presse epenge oyo azali communicateur ya plateforme oyo opposition azako bokisa maloba wana pona ye azako betisa mondake batu wana bazako loba bongo bazala bango ba ignorant azako soutenir que regroupement na bango ezaki toko na liste actualisée ya ministère ya intérieur alobi bien que Lamuka Fayulu ezala ngo kaka ndenge moko na IDPS Tshisekedi ezala ba document officiel donc ba oyo bazako loba bongo bayebi eloko moko te soki oke na ministère ya intérieur okomona ezala liste actualisée atomboli mongongo na kobeta mbondake boza komona bango bazala baboma po bakende ko dépasser plus de $50,000. Nyoso oyo bondi belanga ke alobi yango depuis le Congo central esika bazala Martin Fayulu na ba tourner na bango ya koyeba ezake pona ba élection présidentielle loi électorale ezako fixer caution oyo et caution lango le soutien na montant ya $64,000 soit 16 millions de francs congolais ya somo ezake. Objectif oyo ezaka campagne oyo baza koloba pour le regroupement Lamuka Fayulu à vrai dire ezaka pour la kobebisa masolo na et surtout que azaka monana azaloko la carte moko qui gagne par rapport à ba élection oyo ezali koya. La titre de rappel ezaka Lamuka euti ko pazala kaka pour le conflit ya Fayulu na Adolphe Muzito po bango mi balende bazaki ba leader na yango biso to betisika mbunda pe to lingima kambo oyo eleka na kimia. Corneille Nanga, ancien président de CENI, avec Simbondake, bah résultat proclamé à CENI, paix à coup constitutionnel et Zalaki a solo que Félix Tshisekedi à Longaki Maponomi à 2018. Il mange peu commentaire. Ndeko ya Congo, botala mokanda oyo. Bomoni yango mokanda oyo, bondi belanga ke yangonde ezali ba accord oyo betsaka mbonda mingi entre Félix Tshisekedi na Joseph Kabila la banzike bozo mona ezali ko matamale malembe. Mais esengeli boyeba ke polémique eza koleka ya trop entre ba pro Kabila na ba pro Tshisekedi suite à ba résultat ba élection présidentielle ya décembre 2018 et surtout que ancien président CENI oyo akota exil na kombo ya mwana mboka Corneille Nanga na le général oyo akima na mboka John Numbi Nanga partout aza kosaba interview kaka pona ko betsa mbonda na accord signé entre président Tshisekedi na ancien président Joseph Kabila Kabange azaka kako insister que ya solo na 2018 ezalaka na accord pe accord yango ezalaka pona ko kabola pouvoir pe ezalaka signé liboso ya ba témoin yango banani bondi belanga ke ba témoin yango ezalaki ba militaire ba politicien pe ezalaki validé pe certifié na trois chefs d'état lokola président sud-africain Cyril Ramaphosa, président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, pe ancien président Kenya Uhuru Kenyatta. Maintenant oyo ezakoloba make accord wana ezalaka pour la stabilité pe kimia nanga azakoloba ke ezalaki pour la trafiquer ba résultat ba urne na profit ya Félix Tshisekedi. Tellement que makambe ba accord yango ti lelo ba congolais ba lukaka ba yeba nini ekomama monda ekolo ebimiseli bino yango po vérité e bana. Ya koyeba ezake Nanga azako confirmer que ba résultat oyo CENI abimisaki
pele ku constitutionnel eza solo ke Félix Tshisekedi alongaka yende nanga mutu asala ki publication ya victoire ya Félix Tshisekedi pe deuxième na masolo yango ezalaka bongo mwana mboka Martin Fayulu oyo ti lelo azalaka kaka la vocal oyo ya kolela la voix moko tenor ke bayibaye bokonzi biso mbonda ekolo toyebi te nyonso oyo bimi oso pezali ya solo to pe ya lokuta mais tokosenga ke esengeli ezala ya solo po ba akorde yango pe yango oyo emonani me akorde nanga yebaka ke musala oyo sali eza kitoko te parce que kosenga pe justice alandela yo et surtout ke ba polémique ekomi ebele parce que yo bimisi biloba loba na makambo oyo esengelaki ezala ba secret moko d'état yango biso betisi kaka mbonda ko voyager ekoma kitoko na mokili grâce ya implication ya Quick Travel Visa pour akota masolongo avec impact na idéologie pe beaucoup de professionnalisme azo sala musala kitoko kimambango so olingi au voyager na ba condition moko ya bien. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona ba soins médicaux na yo, adresse eza kaka moko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Au ça la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio na oeta le voyage. Ba visa ya Ouezobima, ba visa ya Canada, ba visa ya Afrique du Sud, ba visa ya Cuba, bref, visa ya Mokili Mobimba, tout ça limité te. Pour conseiller la bino assistance pour prise en charge ya qualité. Pour futa mbongo moké, parce qu'on doit avantage belé. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Conseil consultatif électoral ya SADC bakutalaki na mwana mboka Denis Kadima o azali président seni kaka ndenge bakutalaki na ba parti prenante nyonso ya processus électoral bozo ba détail. Ndeko ya Congo boyeba ke délégation oyo ya conseil consultatif électoral ya SADC oyo bazala RD Congo bakendaki kokutana na mwana mboka Denis Kadima o azali président seni bondi belanga ke baza déjà kosepela ndenge bazwi vraiment temps ya kosolola na ba parti prenante nyonso oyo ezali awa na RD Congo pe bakani bakozonga awa na décembre pona ko observer ndenge masolo ba élection ekolekana ya koyeba ezake mission oyo baza ko affirmer position la bango na entretien wana basalaki na mwana mboka Denis Kadima président seni boyeba ke bazali kotambola na yeboko le vice-président ya SADC pe mission la bango ya bakasi ezalaki ko évaluer environnement politique pe sécuritaire ya mboka RD Congo soki vraiment eza malambu pona ba organisation ya ba élection libre équitable peu transparente kaka ndenge ezalaka. La situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre juridique, notamment la Constitution, la loi électorale, mais aussi
nous évaluons l'état de préparation de la CENI pour la tenue des élections. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse et ainsi de suite. Mission Oyo, et ça la cadre, il y a consolider qui m'y a fait renforcement la démocratie, n'a pas sous-région Oyo, il y a continué africain. Bisomboda écolo, tout ce que vous m'appelez sur le Kitoko, car quand ma partie prenante ma sololi, en tout cas, ma élection Oyo et le Kapika, Nenge et Stegeli et Zala pour population, bah c'est Pelayango. La fondation Général Sango va toujours continuer dans l'inscription pour la formation de Pesama Kitoko, surtout Mingi Mingi, dans make-up pour les professionnels de Salam Moussalam et Zalaka avec impact de idéologie. Boza, élément Oyo. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangu FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangu esalaki bobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa pona ko sensibiliser population ba s'adhérer massivement na Fondation Jonathan Sangu ozala papa mama elenge mwasi to pe elenge mobali olingi o entreprendre FJS Asbel abengisi bino pona ko sangisa mayele na lisungi ya FJS Asbel pe na loboko ya Tata Nzambe nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie toujours pona ko rendre utile à l'agréable. Fondation Jonathan Sangu à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengo te yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Sangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Sangu ekosimba kaka yokanyo na yo pe mutu olingaka vraiment okoma journaliste professionnel oyo bape vraiment ko sala ba montage vidéo kitoko ko simba caméra kande Wilfried Samazo simba na sima abozo avec kitoko avec impact na idéologie qui mambangu la centre de formation média indépendant pour kuna ça vraiment ba professionnel ya média ndé baza ko pesa ba formation à qualité. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Kobanga ezami pe ba kino en particulier pe ba congolais en général les kabo etali carburant kasi bo banga te passer gouvernement lobby yemoko azui makambango na maboko. Ndeko ya Congo bondi melanga ike kobanga ezalate na masolo o etali carburant ponyoso ezalango kitoko et surtout que le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a sangisaki ministre des Finances ya hydrocarbures na ba représentant ya ba banque pene ba pétrolier na séance du travail moko kitoko o bazalaki na yango nyonso ezalaki pona ko luka ko harmoniser certains pétroliers pe ko éviter crise ekota
Le premier ministre mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde andimi ke gouvernement akozoye moko ba manque à gagner oyo ekozala epai ba pétrolier po nyonso ezala kitoko. Ya koyeba ezake gouvernement aboyi mabe ekotala mopazi wana et surtout que idée bakozi ezali ya koluka solution ya kitoko. Il a adopté le projet de lancement appel d'offres pour le Kozala, la 16 blocs pétroliers dans Mboka. Objectif est ça. Il y a amélioration, il y a recette de l'État. Peut commencer sa production nationale, il y a pétrole à la RD Congo. En Gobiso, Eza confirmé que Nemwana Semi o azali vraiment chef spirituel ya Bundu dia Congo azali suna bon moité alors que Singi Pululu asegiba ambomete po ezali vraiment maloba oye moko alobaka tango azali na bon moité zwa élément oyo. Votre personne, je retire la parole. Voilà. Mais la vérité reste la vérité, même si on n'est pas l'entendre. Ndeko ya Congo boye bake ya solo mwana mboka, les grands maîtres Nemwana Semi azali suna bon moité atika kibiso depuis mercredi 18 octobre à l'âge de 77 ans. Les députés nationaux Singi Pululu azali conseiller la famille politique biologique na religieuse ya Nkondo Zakari Badiengila Nemwana Semi ba ambomé sote na ete po azalaka moto mususu lokola batu nyonso te abeti simbondake mwasi ya grand maître vice-président na ye na bato misusu ya influent oyo bazalaka nzinga na ye pe ya le 4 janvier 2023 na présence na ye grand maître alobaka passage na ye na Orient éternel abakisi ke misala grand maître abandaki bango bakokontinue yango si mokolo peuple akozwa indépendance ya solo na souveraineté na site de rappel esengeli bondimela ngai ke leader ya mouvement politico-religieux Bundu dia Congo azalaka député national na 2006 EP atiki 80 livres na Kikongo na 15 livres oyo akoma na français biso mbonda ekolo toposate pe ba condoléances na biso na ba famille nyonso biologique politique pe religieuse oyo mwana mboka Nemwana Semi de manière que molimo na epe mana kimia yango betisika kambonda liwaya Nemwana Semi epesi ba congolais pasi tolanda na ba réaction na bango. Un mois et demi, il était souffrant. Il ne parlait même pas, il était sous coma. Alors l'hôpital, le médecin ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et juste après, on l'a retourné à la maison, après avoir bien senti. Et c'était hier qu'il a aussi encore piqué, fait une réussite d'un problème pulmonaire. Et on l'a acheminé ici au centre Nganda. Et aujourd'hui à 11h. Je lève et je suis les dauphins qu'il a eu à présenter le 4 janvier 2016. Et donc je ne peux que dire, lorsque le maître est en train de partir, et je prie quand je vis sa dépouille, parce que je croyais que c'était un immortel, étant donné par rapport à beaucoup de choses qu'il a eu à réaliser. Un vrai leader, on a vraiment la vision qui toque au mingi pour la commune, pour la République démocratique du Congo en général, et c'est à l'écalibosso à caméra, Monda École, Ezali, magazine de proximité, permettre que Atali Samaël, Ozalango pour population, baye. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religieux, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi
ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolingaka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec impact na idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Vula Mobimba soki oboti mwana akoli ezakaka esengo. Ebongo biso Bonda Ekolo to sepeli pe inane. Mais to sengi na bino bandeko obolanda biso en tout cas bo contribuer na numéro to pesi bino atala muke pour permettre que to sangana avec impact na idéologie parce que et ça raconte moi qui toko pe malonga. Le vieux Siri, Jaisi Jemba, et on a écrit de ma tête à caricature de Bongisi sur la Mokola Lelo. Nekolangai, boye bakena misala ba pasteur, kaka nego to la kisaki bino, auta ko sala ba prière ba invocation, ponde ko akufaki ala mukakutu e kamusaki le pesi bikendo, akele ko tu la vieux Siri pe vieux Siri baki. Tozala calme, totala ngona lundenge e kozala e bongo lelo, e suki ndenge nini. Hey! Ekosuka boni, cercueil est bougé, tout la mousse ya zaza na moto nyoso, talela na mosika. Neko sabinote, moto la moto, tout la mousse, a commencé beleka de loin aeba, ndenga nini cercueil est bougé, nini eza kuna me, boyeba ke baya pe, bazanga kate, balingele yango buba binono, bisotu, toko pusala kuna, kaka nere masolo ezokoba. Baya, toko mana nukuna, tobanga te po cercueil est bougé, Futo ye belango na nou. Banako, bakani vraiment que, ba moni seke e bougé, mutazo bimate, ba koma kuna, ba ye ba vraiment nini, ezo le kana. Ba ya ba pusani, ba fongola cercueil boye. Mendeko, aseneka ya okufa, affaire ezate, oh. Ba ya, ezali ba numéro, wapi pasta ngo. Nako sabinote, tellement ba vérifier, neko akufite, ba kamo invocation l'équipe saki bango tout la musia zaza, ba vérifier, ba lebi ke ba luka kaka, ba mona pasta yango. Nakate kaka luka pasta, ba moni pasta, tala suka la bousculade, pasta ale suka la lokutu yako kamo. Escroc, faux pasta. Lelo komona, toko bomayo. Le petit Mikenope, tellement azala ki wala observation, débat et pas avec Siri, yogane à le bélier. Vetiri, mais vieux, cercueil et boujaki, nazo comprendre TV. Le Vetiri pe, et à que le vieux mon sage, yogane à ebisier. Petit, basi kande kobetaye, tozala na respect mingi, na basali ya nzambe. Kasi toye baboye, sala oyo nzambe moko alobi pe asindi yo, po oya ye erataka te. Leve Siri alobi ke totika kobetaka bapasa me bapasa pe basala oyo nzambe atili bango po nzambe erataka te. Esali basi pe mawa na yo pasteur ye bakandeka nini ya kosala mate ya kitoko pe kobimisa ba révélation ya kitoko po na ba prophétie na bino oyo kokende poto oyo kebala esimaka nango te nyonso tu ezalaka vraiment nini kaka po bosalaka mingi basentima na bino yango biso tobesi monda botande sukelia ezalaki plaisir makasi onga alede wana zaki liboso na bino kopola koprésenter édition ya mokolo lelo oyo caméra esimamaki epai moko Wilfried Samba montage pe réalisation ya mwana mboka Ingrid Mateta pe édition oyo ezalaki vraiment contrôlé mingi mikuna niveau ya rédaction epai maman Medline Kambembe kasi bobo sanate ko s'abonner massivement la chaîne YouTube de Sombonda école officielle ya pe bola soba sport ya mina ndena to le sonba prix moko abordable. Merci Tobo Salite moko mwana mboka ancien bogara to kuta la prochaine masokole azongité mais dans le bien 3 fois Tobo Salite to l'habitude surtout ensemble avant faire du mois au poto sepela une année ya mbonda école magazine la mino bolinga kaming parce que moi na bota mi to sepela elongo na to kuta la prochainement.